Papa Simo Kibang Jangani Woye. Papa Simo Kibang Jangani Woye. Papa Simo Kibang Jangani Woye. Mbunkufi watae mama kumoni wonga ko ntisi mafaika kwa beza tuaza tuzibaka depute twayangala tuzemo papa promesse za yingi wakutuvana Nzambi yetu utuvana zao utuzibudila Mvwilu Mbakulu ba jeune tous les 6 paroisses bantu kabasalako bena bayingi batenge biklasi zenjene bantu mupila kubanda Nzanza, Kitomesa, Luozi, Epome, Trabeka, Kabana na tous les 6 paroisses. Minkuikiza papa. Utuvana Mvwilu Mbakulu kukomini yetu pasi twasala kisalu tutunga nkamba Yerusalemu. Yawina papa bangana kataba mbuta vo. Onzonzo letunga dakileki kalisa kondwa. Kolomona moki lombe ko ngenzambe tumene tumfunu ngenzambe tutuvana mao. Kingana kataba mbuta vo. Nzenze munwa nsusu ungi na u ya mvovo da ntambika mana kivoveleko
we mana kilombele ko mafitu kusalisa mukimuntu kieto nzambi yetu utuvangila mawe utusadila mawe kadi beto tubana kaka beto tutambudidi musalu musatunga kamelo semi kasinzambi yetu imbevo maladi mvilu mbakulu utuvana peti susa peti tanga mklasi sagesse intelligence vana peti sala muzi company mfutuli ambote katu nzambi yetu yidika onatra yifumbu yidika nzambi yetu katukusongele nzako ntia beto ube RDC ntia niku kwa ininga vuvika kuna mbanza Kongo Brazza wavovela vye mambo ma RDC yifitumokota kaka kadi pangi zetu kuna ntando kuna bidilu nzungu yekwama kadi muntu vokanga mine muna prizo bakunvovela bakunsadisanga bobena kunganda umpangi zetu moko mabinda mine kuna nchatadi beto tuna kuku ibeto katulomla beto nzambi yetu mana manchi yetu mana la kubika imana kaka papange yevo mana tawizana na imana ka ovo nzaka itisayako volu yalo beto apitizako papa sima kipangana nzambi yetu utuvisisa kadi ngeye wateta nkandi ya bola wakitula yo yamboti nanga ndinga yina kaka ikele yamu papa ya Selile Afrique kebaka ndinga apre na tsuka bosi munyimbu ina bitu bongsaka bosi beto yimbila yao na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani biso bana na yo ya Selile de Afrique na commune ya Kimbantseke na kati ya juridiction ya Kimbantseke mission esepelisa yo yawe opesa biso date o ya le 3 février koya ko rejoindre bandeko na biso ya commune ya Nzanza na Matadi o babanda deja likambo yango moni anenios toyaka kosepelisa yo pe kokukisela kopesa biso topesi yo merci na ndengo bateli biso mobu bimba ya 2025 o toyaka le 3 février si okomisi biso na mokolo mwa lelo le 3 février 2026 malgré que mikakata na ndenge na ndenge kotraverser yango na 2025 kasi lokola eza na kolimwatere biso tokoti na mobu mwa sika oyo yango lelo tose retrouve awa kokokisa elaka kasi papa toye na mikakata na ndenge na ndenge soki tozongi mwa nsima papa na 2014 tant toyaka le 10 janvier tosali mosala oyo eministaka nkamba mobimba biso bana ya Selile Afrique tant tozongi opesaka biso liloba ete na le 12 février na centenaire ya papa ngai groupe oyo koalimante nkamba fete ya centenaire ya papa Kisolokele ya solo papa toyambaka likambo yango na maboko ya kofungwama tosengaka epai na yo ofungolela bana na yo ezongaka biso papa dans 2 semaines tosombelaka yo groupe ndenge olobaka ete bosomba groupe oyo koleka nga na mulai tosombaka groupe ya plus de 40 000 $. Biso bana ya Selile Afrique na tangu wana papa bandimi bazalaka déterminé kati na biso papa bandimi na periode wana mutu azozwa $2 000 $1,500 $500 azo contribuer pona likambo yango volonté wane monanaka pamba te bana na yo bozwi ezalaka kasi na tangu o papa biso bana ya Selile Afrique mikakatano ekoti makasi na kati ya Selile Afrique bana na yo mingi misala ekufa ba congé technique misala ebeba ba impayement kota na kati na ba société mususu balongwa misala ka boda le vide ba ya koteka na tangu wana koteka malungeza rasusu te mikakatano ekotela biso mingi ba maladi na nzoto koloba te ndenge toyebo papa eza na mingi oyo basira ke feti oyo bakoki kozanga yango te na minute totiki bango na basonde bazali na bahopito na bandako bakangami bakoki koya awa te difficulté tozala yango na kati na Selile yango wana papa bana na mingi bazali na bademarche ya kokende na mikili ya bapaya banda makambo yango ebanda jusque lezo kozwa manzila te nzoka nde yo pesi biso mukumba ya komataka mobu nyonso awa koya kosalela yo pe kokumisa yo bozwi nde yango ekopermettre biso tokokisa elaka ya botongi Yelusalemi ya sika yango na papa bongisila biso bana na okati na Selile Afrique zongisila biso bozwi o tozalaka na yango na tango tosombaka groupe oyo elekaka yo na mulai ndenge olobaka dans 2 semaines groupe ya plus de 40 000 $.
sunga biso papa, salisa biso kotika biso te, longola biso ba maladi na nzoto. Posa ezali ete milulu oya le 3 février, ndengo le baka na biso na 2020 ete to mata e mata, to panze yango na mukili mobimba comprendre ete le 3 février yango ezali mukolo carte d'Afrique et mona naka na nkamba. Yango na papa posa na biso ezali koya na biso le 3 février ya bambula nyonso. To sala ka musala malamu oyo ko sepelisa yo. Pe to sala ka to sepelisa otango yo sepeli yo kozwa mapamboli na ba condition pe na ba programme oyo zo pesa biso ndenge fete ekoki kotambolela. Yango na papa to tie liki pai na yo. Longola biso pinsoni na misu tozana esika musu tokoki kokimela te. Yo nde nzambe na biso o mokili mobimba ezali koluka. Oyo kopesa kimia na mokili mobimba ezali yo tata molimo santu nzambe na biso papa Simon Kimba okiangani. Yango na papa salisa selile Afrique. Selile Afrique eza selile ya liboso. Oye bandaka koya nkamba. Lelo soki ba selile nyonso ekomi koya. Ebongisi biloko yo kosala musala. Ezala même ba commune. À part le 6 avril, le 8 juillet, le 12 octobre. Mais ezalaka nde selile Afrique, selile ya yambo oyo fongola nzela na koya nkamba. Kasi biso papa tala lelo ba difficulté côté la biso. Sunga salisa biso bana na yo na kati na selile Afrique volonté ya kosalela yo ezali. Mais eloko ezo pesa pasi papa bozwi ezali lisusu te. Misala kaka yango na tosalaka. Mais ezali ko permettre te tosalela ona ndenge ezali kosenga. Koteka kaka yango na ba mama ya wenze kasi ezo permettre lisusu te. Ba maladi na nzoto pe mikakata na ndenge. Yango papa toye koleli pai na yo. Mingi babali mabote ezali te. Azwi chance akobala no kimbangiste. Tango mabote ezali te ko yima. Ko nyonga ezali. Mingi pe bakoli mabala ezali te. Nyonso wana papa yondo ezali na nguya ya kobongisila biso po ete feti yo ningo lobaka na biso to panza yango na mokili mobimbe yeba yango ekoma munene ndenge yo moko loba yango to kokisa ningo ezali kosenga epai na biso. Yango papa bongisila biso. Nde na yango tosengi nzembo epai ya dirigeant yo nzambe. Na kombo ya tata ya mwana pe tamolimo santo. Kolo abo mwena biso papa Simon Kimba okiangani. Biso bana na yo ya matete. Tata molimo santo. Tango tozongaki na milulu ya le 12 octobre. Tovandaki. Totali. Ete tokende na makolo ya tata na biso. Tolela. Tosenga. Pamba te matete ezongi musika. Tozali su pembeni na yo te papa. Tomoni ete elongi na yo olongoli yango na bana matete. Pamba te so totali commune na matete parmi ba commune ya liboso na Kinshasa pe na Lingomba. Otiki pe evre munene na kati ya commune na matete. Papa kasi evolution malamu ezali te na bana na yo. Passe papa. Banda na mois de décembre na janvier liwe kote libiso ya makasi bana mike ba jeune garçon moko kutaiko kufa awa le 22 décembre bazo matna nkamba surveiller longwe na garde akei atuna accident akufi makambo nde na ndenge papa ya malamu te yelengi te tomoni mosusu akolongola biso makambo na azali te epa no papa yango wana biso bana toye pasi papa misale ezali te bana bazala volonté ya kosala okomona moko atelemi lelo à soutenir Lingomba après un mois misale ekufi azongisima papa bitumba makasi bana na yo nyonso misale ekufa
ba mama ko supporter biso misala ekufa yango tolobaki ete biso toza na nzambe na biso toza na tata na biso tokovanda boye te tokende pa tata na biso abongisela biso yango de bana matete papa tobongisaki tolobi le 10 janvier tokende ndenge makambo esalema na bolingo na yo papa le 10 janvier makoke ekokami malamu te nde toye epa na yo papa bana na yo mutu na mutu aza na likambo na kati ya motema na ye bamaladi nde na ndenge papa bana ya basi bana ya mibali okomona mobali aye abimi apeza te ntango azongi misala eza te balongola na misala mwana nga asala likambo boye papa pasi kasi toza likimo mosusu te ebomala na biso nyonso eza na nkamba ndenge tolobaka na bango na bandimi ete solution na biso Yerusalemi yango toye na Yerusalemi papa po ete okanisela biso bana matete otala miso na ye mpa na bana matete po ete nyonso tozango posa papa yo oyebi yango obongisela biso po ete tosepela yango wana nzambe na biso toye liboso na yo bana na yo bazali awa toye 135 personnes liboso na yo papa tolobi tokende maboko pamba te toluki mwa loso mwa madeso mwa mpona kolesa Yerusalemi yango wana papa muke toza na yango na kombo ya tata ya mwana pe tamoli musantu nzembo oyo bobongisi bopesa biso yango bofukama kino tango nini ekolo nakozwa kimia na bomoi nanga 2 3 kino tango nini ekolo nakozwa kimia na bomoi nanga nakomitunanga ekolo soki nazali ekelamu na yo kino tango nini ekolo nakozwa kimia na bomoi nanga nakomitunaka ekolo soki nazali ekelamu na yo yawe ekolo nanga yawe ekolo nanga tango nini nakosepela kolo libondeli nanga ekolo pambola ngai yango nakufa kolo libondeli nanga ekolo pambola ngai yango nakufa yawe ekolo nanga yawe ekolo nanga tango nini nakosepela kolo libondeli nanga ekolo pambola ngai yango nakufa kolo libondeli nanga ekolo pambola ngai yango nakufa. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santu yawe mokeli tata Simon Kimbangu olandi mayebana na yo basengi tokoloba lisusu nini biso pe totuni lisusu banjelu yango baya kolelela biso mama dirigeante biso basumuki toye kosenga lipamboli biso basumuki tata tosengi yo atala masumu na biso te tozali kaka bana tosengi yo oyebi te no oyemba biso basu de
Toi biso basumbuki tata tosengi yo masumu na biso kolokotala te tala pasi tozali konyokwama tata tosengi yo kolongola biso na pasi oyo basumuki tata tosengi yo masumu na biso kolokotala te tala pasi tozali konyokwama tata tosengi yo kolongola biso na pasi oyo tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele kongo libota oyo ya bayindo na nyasala kaka ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndenge nini opambolaka libota ya mindele bongo libota oyo ya bayindo na nyasala tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami tata pambola biso. Papa Simon Kimbangu Kiangani, 105 ans. Ya Lingomba, 105 ans. Ya Konyo Komanayo, Mbula oyo 2026 ekoki. Olobi nini pona biso. Yokela biso mawa, tozali pe tokotikala kaka bana na yo, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Sedi eto wanzambi eto, ntango yifweni, wabaka fulu, watu sikirikisa. Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kimbangismo oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Zanza oye! Zanza oye! Zanza oye! Baseli nini ezalea? Afrika oye! Afrika oye! Afrika oye! Matete. Matete oye. Matete oye. Matete oye.
Eunwe. Embazi. Bilo Biakuri. Yangalala. Esengo bi esengo te. Qui est voka qui est kwe. Sai voka sai kwe. Merci. Nakombo tata mwana pe tata moli mosanto. Makanisi na ngezo kende mosika. Nakotala nyonso tozosala. Tozolanda ndenge papa alobaki ke tolanda bango aveuglement. Boye bien boye te. Po soki totali ndako oyo mingi Congo Central bamaso bautaki na Matadi. Totali pe ndambo ya Kinshasa na kati ya ndako ya Nzambe. Et surtout oyo ndako ya Mintinu Congo Central bango na bango pe babandi pe bandako ezaki kuna ya Congo Central na ndako ya Kinshasa bamason bautaki wapi? Matadi, hein? Batata Gauthier. Voilà. Combien de ans toujours? Eh bien non. Et vous carte d'Afrique banane. Ah bon? Mais nous m'avons gagné alors. Ah bah tu as ben. Tata machaba bika biyoko byako. Ok. Ay nguito na yange ke bakaya. Kolaksete tuzala kolanda matami na bango. Tuzokolanda aveuglement. Ndenge bateya biso likambo ezali wana. Biso tolakisa mayele oyo ya biso te. Tolanda mayele oyo batata batikelaki biso bongo bia bongo te. Bango nde bayebi nzela. Bakoko bamoni pasi. Bakangamaki. Bakoko tango bakei batata basimbi likambo na bango kambo yango batindi yango mokili mobimba. Batata kokende na bango balobi bino bana bakoko ya bakoko na biso botikala kotonga Yerusalemi. Entre temps tolona tobokola yango tozosalela bongo yango te. Elakisi ke likambo eza na nzela. Soki toloni tobokoli pe totongi Yerusalemi. Oyo koya komona ke bongo ndenge kolo Yesu alobaki ete kamba Yerusalemi esika ekosangisa mabota na mabota bakoyawa. Badali bakoyamba bango. Tokoka. Nanguya. Machaba. Mambo mingi.
Donc elakisi ke toko négligé mais mama likambo tolona tobokola mama likambo totonga Yerusalemi toza na biso bapauvre toza na difficulté mais oyo nyonso tozosenga si bobombaki deja ya moke oye kolakisa etonga Yerusalemi bongo bie bongo te yango kaka nde kolongisa biso pamba te nzambe akosaka te bapapa balakisi biso nzela yango tozomona ke biloko tozoluka ezoya nango yango moko sala tozosala ezomona na yango moko soki totali na bible nzambe abomanaki ke David atonga Yerusalemi atali maboko na ye eza na makila amoni David yo te me mwana na yo Salomo atongaki ndako ya mitino résidence nde ndako ya nzambe nde alongaki toyo kotala mpe papa mfuma mbanza mitino eza wapi banani batongaki yango Zanza Congo Central et bon résidence voilà Bas Matadi toujours voilà Matadi encore oh plus c'est bon Ndambouvé un vimba pesa ndamu na matete on pesa bango hein temple ndenge moko voilà tondimi yango mais biso toleki kinlongo maya sima en général mokili mobimba bongo be bongo te oyo etikali ndenge toza kolakisa bino bapapa balobaki tolanda bango aveuglement tozokende mbangu te tozolakisa sikoyo yango oyo mise telemi wana mais papa kimbangu akangamaki ye moko te Memorial tomoni eza kuna oyo koya kotala makambo mokili mobimba yango wana biso tozosenga kaka tolemba te tokolemba tokosala bie tokosala te lelo tozoyeba sanse nango te me ntango ekosila mokili oyo bayebi valere ya likambo wana bakoya awa bakotala ya solo tata kimbangu amonaki mpasi nzoka nde makambo minene ezali awa baya be baya te yango tozotita bino Dilonga ikina Sani tuzotina bino na Zumbudu Kintuka Izine tout ça makambo mingi tuzotinda bino ezakisike makambo ekoyela biso ya minene nyonso yena carte d'Afrique tango papa bazalaki wa 5 mois
Tango ebimi kaka papa lobi oui. Merci. Kama tozaki kozela yango oyo tozwi yango. Bango bakei balobi boluka moyen carte wana babomba babatela ngo batonga place wana Nzanza pe abimi. Bapambo nyonso ekende nango na Nzanza. Papa, yo vitanga kuntwa nkoko. Kanuanga mazama mvunzuko. Benombe, Ingeta, lo vitidi. betu tu vitidi. Bana bankaka mana mvunzu banu kwabo. Donc, bana bankaka donc mateteye. Oh. Comment t'étais quoi? T'étais. Qu'est-ce que c'est que eh. Ndambo. Afrique peut rejoindre Ndambo. Papa, yo sangisa biso na commune ya Nzanza. Donc Nzanza na Afrique toza mutu moko. Posi yo sangisa biso. Oui. Matetende lelo aye kodiembela mais biso Afrique na Nzanza toza mutu moko. Ba toza na bokabwani te biso na commune ya Nzanza. Yahweh likambo na Nzambe esalamaka na hasard te. Lokola tokutani awa yo moto omemi biso, yo moto osangisi biso, biso toyebaki te na lelo biso na bango tokosangana, kasi yo lobi bokende kuna na loba koloba nde toye papa sa tokome eloko moko. Donc, ye liseseni ya pesi. Liseseni ya pesi ki papa. Yo vitanga kuntwa. Dingala de lobeto pacifier dina. Oh, bobaze safu wa mkikongo baze dingala babangula. Ndinga ibosi ka isala, luza lulongoka bampangizamu. Twa manta twa kulumuka ndinga imosi kaka. Mandome vo singing. Mkandinga ini. Lisesena ye lobi boye. Oya koma liboso na source. Ye mutambelaka mai yende. Ata bolande na bilombe yende ne. Afrique pe aye
sa nkamba aye kokutana na nzanza na lotomo na yo papa omoni ke libanga ya mibale na moni yango otie wana sikoyo na mbula oyo tozokokisa 105 ans libanga ya misato matete amonanaka te toyoki kasi afoka na bino amonani yango mpona bongo tozozela kaka oyo akoya liboso kasi tozala lokola balobaka nini lezaro ya monene ya monoko rouge boyebi yango oyo asalaka nini vitese elekaki ye makasi papa aleki zandu ntango akomi liboso ayoka makelele ya zandu na nsima nzoka nde asi alekaki batindaki bango nini bakendaki kosomba mungwa batindaki bango bakende kosomba mungwa na kameleyo kameleyo ndi ata lungwenia malembe ondire mutu ameli masanga me ye mutu akomaki bie ye lezard vitesse makasi okokanisa peut-être ye nde akoya kosauve situation nzoka nde ye nde akomebisa makambo nyonso donc biso tozokenda biso malembe aveuglement toyebi ke tokolonga boye te oye mpona nga na silisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mpe apesi papa mbenza merci papa ndenge opesi biso nzela ngai tokoloba kaka ndenge nini ezalelaki na 1989 na 5 mois na mokolo oyo ya le 3 février na papa mfumu ndongo papa dengenda kuti oyo seri l'afrika oye oyo mwana nazwaki ndenge bapapa batindaka ngai nazwa bana oyo ya mayele oyo banaka enregistre makambo nyonso elikaka na 5 papa nkodi aza wapi nganga nzambe ya nkamba eske ateyaka bino malamu makambo 5 mois eske oza na babandu wana Gracias,
nakokomisa bino na bilaka bino boyebi te, suivez-moi aveuglement. Likambo wana mpe eye lisusu kobakisama na ntango ya papa Dialonga na Kiangani. Papa Dialonga na Kiangani chef spirituel. Ale biso nyonso to tobani lisusu kaka koma lokwa epidémie kobimisa mayele na biso. Papa biso tomoni constitution makambo oyo règlement oyo biso tobani lisusu kolakisa mayele na biso. Elikamo yango mpe eye lisusu kozonga na mokolo mwalelo. Yango wana papa atelemaki awa alobi bino nyonso tu bozala derrière ngai, bino nyonso bozala na nsima na ngai, moto aleka liboso na ngai te. Kaka même formule wana ezali kozonga bino nyonso tu bozala nsima na ngai, soyez tous derrière moi, moto azala liboso na ngai te. Nde likambo wana tango ezalaki epa na tango papa Mfuma Mbanza tokomona ba mosusu avec nous, avec vous, ba mosusu derrière vous, mosusu kuna na Kasangulu, e banaki kuna na Kasangulu, avec vous, derrière vous. Wana papa Mokonjabole azalaki pe na Mbanzango. Bato lolendo yo te kobimatala mobulu kuna bato avec vous, allez bakei ngamu na bango, bato ya derrière vous batikali. Papa bani komona lokola mayanzi wana ngi lisusu kobota yempe atelemi bino nyonso to soyez derrière moi, moto aleka liboso na ngai te. Soki oleki liboso na ye olakisi mayele no omonani moto na lolendo, moto na lolendo akotaka na bokonzi ya likolo te. Yango wana papa, merci d'avoir rappelé cela. Biso toyeba kotosa ndengo rappelaka biso nkolo chaque matin botos yango nde ekomisaka moto na bilaka. Kasi soko ozangi botos ozali na lolendo oyebi komikitisa te okokomba te. Yango wana mokuse na bakisaka kaka yango wana na kombo tata mwana moleo mosantu. Na kombo tata mwana pe tata molimo santu ya solo papa na ngai papa elebe makambo lobi ezalaki ndenge wana eloko esalaka papa pasi bambuta basalaka plan nini basalaka balingaka ete église ebanda kolanda baplan na bango oyo baza kosala oyo baza kobimisa. Balobi na papa Mfuma Ndongo que ba plan to bando sala et kozala chaque année ndenge to sali plan église elanda plan na bango oyo bango baza ko sala bambuta. Alors likambo na esalaka pasi epa ya papa lobi tien bino bo bando sala plan oyo ngai diangenda na kolanda, ngai diangenda nazala plan na ngai oyo uta na ngana likolo. Yango na bino nyonso makamu nyonso bozokanisa botika yango, suivez-moi aveuglement. Oyo ba plan na bino makamu nyonso bozobongisa ke église banda kolanda chaque année na plan oyo bosali bino bolanda biso bandimi tolandaka plan wana ekoko salamela ndenge wana te. Yango na banda lelo ngadi angenda na lobi suivez-moi aveuglement. Nyonso bino bokanisaka ba plan na bino nyonso bozo sala botika yango. Ngai nde moto tata atikelanga pouvoir oyo natambusa bino, mais bino bokoko tambusa ngai te, boko tambusa papa Kisolokele te, boko tambusa papa Dialungana te. Nde yango wana papa abimisaka likambo wana. Biso pe ba musicien tosalaka théâtre wana. Tant au sali théâtre, les aveugles, et ningisaka pendant badobi tala makamba mbuta, baso tinda papa. Donc les aveugles, mutako le kaliboso te, bino nyonso sima ya mutu a siminzete. Yamona to salaka théâtre wana, les aveugles. Papa moi mukuse ne bakisa,
epai ya tata na ngai. Pardon papa, avant que maître libre ne puisse parler. Likambo yango na kati na Bible. To lobby, mais to zongeli yango na kati na Bible. Datan abimaki liboso na Moïse. Omoni ndenge Moïse aza kotamwisa bino, aza kotamwisa bino, yango na bino bozomona mpasi awa na kati ya désert. Ngai, j'étais gouverneur à Goshen, Ngai. Wana Datan. Moi, j'étais gouverneur, lisanga na wango bazalaki Corée, Datan na Abiram. Et surtout, Corée azalaki na argument na ye, Datan pe na argument na ye, et Abiram na argument, bango basali front commun à rébellion contre Moïse. Moïse a souffraki. Abi Ngai, moi j'étais gouverneur de Goshen, nga na yebi ndenge nini administration ndenge ya kotamwisa bino. Soki bino bolandi ngai bokomona plan kaka ndenge moninga lobi. Na kubongisa bino plan ya malamu, vous n'allez pas souffrir ici dans le désert. Batu musu sabia tout boni Datan vraiment adjoa ki ba adepte belé ye na Corée na ba Biram balanda ki bango. C'était ça la rébellion. Et awampe na bambuta tango papa lobaki likamwana ya suivez-moi aveuglement likamwana effectivement. Papa, mais l'église est comme ça m'a il faut faire un budget. Il faut faire un budget. Bandade du premier tir à la fin. Il faut tout doit être nakati ya budget clair et net. Bisonde, tout yekoli, tout yebi comment. Il faut une association, il faut être amour. Comme ça, sans budget, c'est pas normal. Il faut tout bonner ça. Je ne vais pas dans les détails. Et puis, suivez-moi aveuglement. Merci. Merci papa nakopesanga maloba na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre. Papa makambo wana ebandaki depuis le 12 avril 1959 tango mama Mwilu akabe ba carte. Mikando nazo laksa bino papa bolimsanga ezam kanda papa Dibaka Samuel oya zalaki na kati ya bato bazwaki bikarte atikilaki ngai na 1994 tango to yaki cours biblique awa tango asilisi ko tanga yango na kati ya ndako Nzambe alobi nanga yo mwana tata nsomie simba mikando yo donc ndenge mama Mwilu akablaki bikarte donc na kati awa nazo sala résumé na kati awa mama Mwilu ayebisaki ba longi ya liboso bino bozwi ba carte mais na tangu lingomba ko kota bata mayele bino bokoyeba na lisusu te e bondimi ko kangama obokende na inga eza na kati awa ayebisi ba mama bino ba mama botala bana na bino bana botala ba mama na bino ngurizeno inguriza libundu eza na kati awa. Maintenant na papa dia lungana ayeko zwa maloba alobi na bango